chef na ba don comment chef na ba don 6 au te potika biso et à son âme nazaki te tozaki ngai ma Marie na Maria voilà totika inde sentinelle na ndako. Merci beaucoup. Sikoyo place nini ezobima lokuta na maloba ya papa Gauthier Mascotte oyo yozali assistante ya roboko la rite eza lokuta nga pasi ya makasi kosala ezosala nga pasi makasi bato bazoboma mama Marika bato ya yamba bato oyo azalaki na bango malamu afanda na bango alia mela na bango bango ndi moto bazobomisisa mama Marie bango ndi moto kopesa témoignage na ye ya malamu te donc bazopesa témoignage na ye te na ba vrai témoignage na ye te na ndenge afandela na bango esalanga mpasi yango wana so nalandi bien elobeli na ye wana tolo bango na ndenge ya réalisaka filme na ye ntango na koya ntango na kokoma ntango na kokoma mobali ya sœur Marie na boye na kosala boye na kozwa boye eza bareve ezaki oyo azalaki koreve yango sikoyo ntango esalami bongo te etikala eloka mwa basekele donc eza bareve akufa na maboko na ngai na sina lobango eza nango na bareseau sociaux cela veut dire que ye mpe alandaka na ye mpe makambo yango mpe ya mama Marie te kua so otali bien mpo mokili mame mwana aleka na nzela ayebi makambo yango ndenge naleka na bainterview naloba na nde baya mwasi baloba ndenge mpe bato bapresse mpe banosala baanalyse ya makambo aliwana tu wana elekaleka nango seke alandaka kutu te atala pe ata te po soki atalaka alinga azwa mwa idée arelata ata histoire na nga mpo epese mwa kilo na interview na ye babeti mpenza kote libanda bapetro kongo wana etikala otangama te bakokwea bapopola ye simba ye benda bonga ezala nango mpe te ayaka asengaka fiançai ayaka azalaka ayaka lokola fan apres simaki fan asengi fiançai kosenga asengi fiançai ayakobimisaki fiançai yango mpenza bakalakala te nde ayakokomibimisa po asengaki fiançai totiaki ye juste na page moko ya observation ndenge ezalaka mwasi toza basi toza mpe baresponsable ya biso sœur Marie R wana azalaki susu azalaki célibataire azalaki mpe na droit ya koobserve motu oyo asengi ye na mariage aobserve ye azalaki na observation me esimbaka te babengana na bango tobengana na biso oyo ayaka visite kotala biso na ayaka visite asengaka balogaka ya pre logement na ye comportement na façon ya ozaile simba te babengana na bango ye. ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Yande na baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Soyez les bienvenus sur votre émission Le Code de bonne conduite et Bandi. Yango yo bande ko balandi tigre asu tigre mokolo ya lelo bande ko nangai ezali ya koyinda mama oyo. Nabi interdit là pardon. Yango yo oshajaka banyama. Banyama te mama. Nazo kendeka banyama na banyama po après tigre le tigre po na tona mchwaka mo to betango ekozande aigle nde ako aigle na aigle baswani na ndinga likolo kuna siko mais ba okuya kana se bande ko balandi ya somo lisusu mama Esther oyo azalaka assistante ya mama Marie Misamu assistante ya mama Marie Misamu à cœur ouvert aujourd'hui ayepo a éclaircir apesa le 4 vérités que nano boyoka ngo nano te
Je parlais avec cette maman avant d'aller kisayende tolinga to le kana yeboy. Pona yo kaye mama okoloba makambu nini pe pona nini. Bandeko. Beaucoup de pasteurs que vous voyez dans des télévisions, vous devez faire très attention. Aujourd'hui, constamment on a sali les églises ezali ne sengo soki ba moni ete pasteur moboy asala ka ba foule belé. C'est là où bato belé ba kenaka, ils pensent que le bon Dieu azali sima ya ba foule. Non, le bon Dieu n'est pas derrière le foule. Le bon Dieu n'est pas derrière ba masse ya batou. Le bon Dieu n'est pas derrière le biomatériel, mais le bon Dieu azali kati ya parole de Dieu. Et likambu ya lupangu ya Sœur Marie. À part Papa Gauthier Mascotte, il y a un grand pasteur aussi qui se passe que lupangu wana yemuta sombela Sœur Marie Misamu. Maman ou l'assistante, il y a maman Misamu ou akenda azobimisa ba vérité nyonso lelo. Alobi azotanga na kombo ye moko tokotika ye droit na ye asala makambu na ye ba propos na ye ekotala kaka ye. Et puis aussi les dossiers ya mwana o Sœur Marie Misamu atika aux réseaux sociaux mobimba e yebi ke Sœur Marie Misamu atika mwana mobwe abota mwana moko boye o lelo biso toyebaka ete soki azalaka elima soki azalaka afandaka na mai soki afandaka likolo jusque là toyebi yango te. Mais au-delà ya conversation que nazui na mama oyo a confirmé qu'il y a un homme de Dieu à part le pasteur Denis Lesi hey! Na tchena ngai mopanzi pasteur ye moko mutu andimaka ke ngai na bota na Sœur Marie Misamu nazana mwana na Sœur Marie Misamu bande konanga bo supporter biso bo tenir biso rigueur te. Nous devons respecter Baoui, s'il vous plaît. Et moi, je me dis, Nathan, aussi, la Sœur Marie était présente. Elle allait réagir comment? Est-ce que Boza même, Ata, n'a souci? Il y a moi noté que Rite, aujourd'hui, c'est une grande dame. Une grande dame. Maman, Azali na foyer na ye, na mobali na ye. Beaucoup ça même attend na pitié na yete, na respect na yete. Et puis dossier, il paraît que Rit Moto Abokola et Papa Gauthier Mascotte. Maman alobi lelo azo sukisa nyonso. Bandiko balandi nazo zo siko téléphone nanga bon de livre, une façon yako banda émission na maman l'assistante ya Sœur Marie Misamu yeka kande moto atikala en vie. Et puis yeka pende moto akoki koyeba certaines choses et vérités. Tous voyez dans notre téléphone. Bandeko balandi ya Sarato la télévision, bino ba ebozo kolanda biso pe na ngambu ya Top Media télévision. R ya vérité et koki. Tant au biso to yepsa ki bino attendez, prenez le temps ya komela ma ya malili otozela ki yango yo eye. Nakanisi nanzela ya téléphone na ngai nazali na mama na biso. Nanzela ya téléphone nanga nazali na mama na biso o batu nyonso babanaki kozela mama oyo abanaki kotambola nuit et jour bras droit ya mama Marie Misamu tozana ye awa aleki en direct po luka moye asolola na bandeko na ye mais na kotika ye moko aleka na présentation ameka ko s'expliquer oyo ye azali mbote mama. Mbote na bino pe balandi ezanga mama Esther Lusamba oyo nazalaka assistante ou soit moto na bana zala souvent na mama Marie ko la kolamukana ye vraiment to passer jeunesse na biso mbale ensemble vraiment. Maman Esther Lusamba. Voilà, maman Esther Lusamba. D'abord, toujours banana no na relation nanu ya maman Marie Misamu na papa Nabiso Gauthier Mascotte. Yo lokolo zalaki assistante na ye. Donc boyeba ki quand même relation wana ke bazalaki moi si na mobali bango mibale. Non, moi si na mobali c'est trop dur Mike nani kotanga bakombo c'est trop. Ayaka asengaka fiançailles. Ayaka zalaka ayaka lokola fan. Après c'est ma fan asengi fiançailles. Kosenga sengi fiançailles. Ayako bimisa fiançailles ngo penda bakala kala tenda ya komi bimisa po asenga fiançailles.
totiaki juste na page moko ya observation ndenge ezalaka mwasi toza basi toza mpe baresponsable ya biso sœur Marie Erwana azalaki célibataire azalaki mpe na droit ya koobserve motu oyo asengi na mariage aobserve ye azalaki na observation me esimbaka te babengana na bango tobengana na biso ayaka visite kotala biso ayaka visite asengaka balogaka ya pre logement na ye comportement na façon na ya ozayela esimbaka te babengana na bango ye dossier na ye esila kala banterrain ngo mpe kala vraiment. Mais mama ndenge nini okoki koloba ete babenganaka ye ayaka visite azaka na place ya kolala te basungi ye pendant que na réseaux sociaux place ya kolala te c'est trop dire asenga logement biso olojaka na biso bato tobanda ologer bato tobanda ologer na biso bato vraiment ndako na biso ezalaki ndako ya baegoïste te toza kologer bato kologer bato bao mpe toyamba bao bazala mpe beza bapays mosusu eza bangola me mpe kana Kinshasa awa moto avanda na ndako na biso soki azwa mpe courage ya kotémoigne akoleka na ye batémoigne toza kologer tozali na ndako monene ndako ya na 3 niveaux Ok, lors il y a disparition il y a maman Marie nakanisi papa na biso Gauthier mascotte mais qui corrélaté à faire voir bato ndenge makambo yango elekaki yo ozalaka te selon explication na ye yo ozalaka te mais yo nde mutu ozalaka assistante ya maman Marie emeka koleka ndenge nini akufa na maboko na nga na sina lubango eza na réseaux sociaux cela veut dire que ye pe alanda na ye pe makambo pe ya maman Marie te quoi so otali bien po mukimo même mwana alika na nzela ye pe makambo ndenge na lika na interview na luba na ndi ba ya mwasi ba luba ndenge pe bato ba presse pe ba no sala ba analyse mambo aliwana tout wana lika nango c'est que alanda kutu te atala pa tate posoka tala kalinga zo mwa idée la tata histoire nanga po EPC moi kilo na interview na ye ba beti penza côté libanda ba petro ko ngwana tikala otanga mate ba kokoya ba popola simba e benda bonga ezala nango pété donc toza mikolo ba batala biso pe bazara mikolo ba responsable bino pe boza mikolo totala bino pe otala kaka soko tali kaka ilungia mutu na maloba no comprendre ya kazo kusana. Mais à cause nini parce que yé alobi bien que lors ya liwa yé azalaki moto à cause que maman Marie azongisa Landry na ndako ki yemba aussi ota Landry na yakite Landry na zalaki te pe a son âme Landry na pas kufaki danseuse na biso à saison mona rafio munini wana chef tena ba danseuse comment chef tena ba danseuse au te potika biso pe a son âme na zalaki te tozaki ngai maman Marie na Maria voilà totika inde sentinelle na ndako. Merci beaucoup. Sikoyo, place nini ezobima lokuta na maloba ya papa Gauthier mascotte oyo yozali assistante. Ya roboko la rite eza lokuta. Ya roboko la rite eza lokuta. Ya falaki normalement pe émission ngo ezala tozotala développer na maloba na ye ou ya ko inventer pe makambo susu. Donc presque na kotanga bakomba bato na ba masolo ba ya koko donc presque non mais koboko la rite za lokuta ndenge nini azalaki déjà proposant ya mama donc akoka qui peut contribuer même na moi quelque chose et pas rite c'est tout à fait normal non ko contribuer na koboko les elo moté OK Risa aboko na maboko ya mama Linda na tonton Désir même que tout maman Marie moi ko lekate moi na eti ko lekate ba kinga na boko la rite non OK pas tantine Passy na France et pas tonton Nico OK wana na habité soigné et compliqué qui soit na ikondinga otangi la biso na ndenge nini a préféré ki azane na Londres OK donc ba mo famille vraiment na za na Londres kinde na Londres afandi pa oncle na ye aboko Nico na do tata ya rite ezali Isaiah Désiré et maman Rite, c'est ça, maman Linda. Voilà. La vie de la sœur Marie Missamu aujourd'hui à Kienda, 6 ans après, Yomoko Outaki Koyep Sanga ke vie ya maman Marie Missamu, le leçon en lobina betango et ezali et kosala batu ebele pasi. Est-ce que batu ba koki nano komeka ko kozwa quelque chose nano et pa na yo ya mutuya par rapport ya oyo ezo kosala bino famille pasi par rapport ya oyo ezo kosala ba proche ya maman Marie pasi.
nga pasi ya makasi ezosala nga pasi makasi bato bazoboma mama Marika bato ya yamba bato oyo azalaki na bango malamu bafanda na bango alia mela na bango bango nde moto bazobomisisa mama Marie bango nde moto kopesa témoignage na ye ya malamu te donc bazopesa témoignage na ye te ba vrai témoignage na ye te na ndenge afandela na bango ezosalanga mpasi yango wana eswalanga makasi sikoyo ezotinda nga na bana meme otanga bakomba bato na expliquer na journal date na ndenge ayelaki na makambo ne nyonso na olobango mpo nayebi na nga sikoyo ka ya papa Gauthier Mascotte tozokende malembe mpo nayebi ke eza na bapoint mosusu mama olobaki ete awa na ye lelo mpo na éclaircir na solola na bandeko na ngai face ya makambo nyonso bazomona na réseaux sociaux bazosalir image ya moto déjà si akenda yo ozalaki assistante na ye. Elle a bien dit atangi même makambo bakombo ya ba mama Lor Mbongo patati patata. Est-ce que kotambola ya mama Marie bozomona pete que non cette façon ndeti ezalaki pena malamu te yo assistante na ye okoki koloba nini parce que eliaki mama Marie eliaki yo efandelaki mama Marie efandelaki yo papa nanga mama omoni nga na yo bengi ngati oui ngala bengi yo oui to bengani tozosika bato baoyoka na kati ya motema na yo oyebi te kati ya motema nango oyebi te moto ayebaka motema motambolela moto ezaka nzambe moto ayeba motema ya moto très bien oui donc c'est un peu ça moto kaka oyebi motema ya moto ezalaka nzambe mpe le seul moto aza na droit kojuge moto eza nzambe mpo ye amonaka nyonso to asondaka barein na nini cœur ya bato. Ok, très bien. Maman, cette affaire ya parcelle papa Gauthier Mascotte était très clair na situation oyo alobi lupangu ezali ya ye na la sœur Marie Misamu basomba lupangu wana bango mibale mais ye mutu apesa mbongo mais na mikanda asengaka bango mibale basololaka bacha 3 kombo et soki moko azali te mwana nde ako hériter parcelle wana nzambe asali na moyen na ye azui mutu liboso mama Marie Misamu akei et ye mutu atikalaki azui buku lupangu wana apesi yango rite o azali mwana na bino leki na biso ndeko na biso sœur na biso yaya na biso mabeni na lobi lokutani na lobi na kati mama. Eh maman, oseki bon yazoloba so nalandi bien elobeli na ye wana olobango na ndenge ya realizaka filme na ye ntango na koya ntango na kokoma ntango na kokoma mobali ya sœur Marie na boye na kosala boye na kozwa boye eza bareve ezaki oyo azalaki koreve yango sikoyo ntango esalami bongo te etikala eloka mwa basekele donc eza bareve aoreve bareve ndenge nini mama alonga na pongi alonga na ndoto wana eza ndoto ati kobeta liso ya ndoto ati kozwa liso la ndoto akomisa yango réalité malgré bandoto mosusu elataka nzoto me aye simba ete elati nzoto te po bakobengani na ndako na ye te tosati na lopango na ye te quand même. Ok, nani asomba lupango wana ezalaka ya nani parce que papa Gauthier alobi ye mutu apesa mbongo ya lupango wana aza na ba preuve ba reçu lors bazosomba lupango wana papa Marie mutasomba lupango na ye mama Marie mutasomba lupango mama Marie asomba lupango na ye wana asomba lupango avant bakutana na papa Gauthier Mascotte kokutana c'est trop dur kokutana c'est trop dur mais mama Marie moto asomba lupango na ye mama Marie kuta sombaka érosion mama Marie moto lupango na ye tata na tika lupango wana po aesilisaka mayela bando yeba susu te nini ya kosala o permettre na telemi mpona makambo yango tokobongisa na kokende kosenga famille ya papa wana soit papa wana aleka tosolola soka opermettre ngai ozwa ye oyoka ye ka nyonso ozana nakende mpona information eza na cadastre eza wapi mpona mambo lopango wana na osala mpo bato bayeba bayoka donc naza oblige kofanda mpe nye kofanda nye koyaki likambo oyo ekosila papa na janvier 7 ans ezokoka oui
Vous fanda kaka, vous continuez à garder, vous continuez à garder. Et puis la seule personne apparemment na histoire la seule personne azaka na vérité à part la sœur Marie ezali yo mama o tozo solana ye. Mekana no kosunga biso batuba mekana ko comprendre vérité. Ko perdre muto ko mama Marie parce que talaka net ndingo fandi wana. Hein? Aujourd'hui Satan na mama Sarah. Bozo le ki Satan na bino ya ko fanda po na ko beta lisolo ya mama Marie. C'est que eza premièrement no eza bolingo. Ya po eza pas ces sala bino bo sali effort ti ya lukana numéro na ngambo nzwa ndongo na manager na ngapo kana na kosola ta okosola. OK. Ta o ko sa elo no mususu papa. Ngo ngaka o pesinga ngoko tande biso ba côté kaka na kokota zando na sombi elo na tia ka libanda na bwe na teki air on a pe na ju bénéfice na kina sombi sous na tia na ju bénéfice papa. Voilà. Pasi la douleur. On a kimé te to ani sengote. Surtout ngana oka mabeti elo na mona kwa moi ndambo na ngekinda. Et à ta famille ti ba kana moko lubatani ya pasi. La douleur. Nani atikalaka na mikanda lupango ya Sœur Marie Misambo? Masola mikanda ya lupango ngo tellement lupango ngo oya lobaki asombelaki oya lobaki asombelaki bato balo beta masola lupango ya Sœur Marie basombeli lupango Isaac Agoti te baza longo ebile. Nani mususu lisusu nani oyo lobaki asombela ye lupango wana parce que apparemment lupango ngo ezaka moko me bapesi mbongo bazaki mo ebele yo assistant c'est que boliaka mo mbongo mususu wa mutu mususu mais bondimi quand même que bo sombi lupango quoi nani mususu azo réclamer lupango wana mutu lokwa Sœur Marie so mutu asombele lupango osala tu batu bayi batanga zali na bomo ya osala tu batu bayi batenga na sombeli Sœur Marie lupango. OK. Papa Gauthier mascotte. Nani mususu kasi mama. Tozo solo là. Il est temps, le temps de la vérité pour qu'on essaie un peu de laver image oh ya moué 7 ans après. Makamboze belé, c'est pas bien. Aujourd'hui, elle a laissé derrière et une dame. Plusieurs. Dans son année plusieurs fois des années na téléphone à maman. Bon tu pourquoi tanga kombo na ngate. Bo si ba ka kombo atanga kombo na munoko na. Comment yoko okoza mobile Sœur Marie autant kombo ya mama Esther te na munoko. Peut-être pour un respect na yout. Ou à éviter kanae azalaka mobile ya titulaire na yo. Connexion Zambé. Connexion web. Ah ouais bien et pas na Seigneur. Allô? Oui maman, oui. La connexion. Raison. Ouais, ma connexion c'est moi mindondo. On peut-être prendre un respect. Mais respect à ma kasi respect à ma kasi za biso na musa na biso to pesa mowe. So bazo lexa président telema pour na pesa ngolo sako. Oui. Ah. Voilà, maman, tozozonga wana na makambo lupangu na kanisi deuxième mutoaza ngai pe déjà si otangela kinga déjà kombo na ye na privé mais lokola déjà si otangela inga kombo na privé moi je peux pas ko révéler kombo wana na place publique boye pour na respect pour na éthique na déontologie ya musala oyos et permetaka te que biso to kende au-delà ya ba principe ou au-delà ya ba exigence na biso. Donc bandeko o bazo landa biso oto yambi ezali assistante ya maman Marie celle qui était nuit et jour à côté ya maman Marie oyo abandaki ko accompagner maman Marie partout. Alors to yambi ye awa po aluka moy aya ko pesa ba éclaircissement ya ba makambu oyo nyonso oyo ezoleka na place publique na réseaux sociaux par rapport ya kombo ya la sœur Marie Misambo. Ba mitune ezali ebele mais bandeko comprenez que tozana ye na nzela ya téléphone connexion ezoko déranger makasi ezoko déranger to meka ko relancer ye et kati to meka ko relancer to éviter ce qui a kozwa connexion ezo bouger moins ndambu. Donc comprenez que toza vraiment na besoin ya ko luka moyen tozwa ba information oyo esengeli par rapport ya problème oyo là son téléphone apparemment ne passe plus
ezali par rapport à connexion place pe nazali moyen na kitana se na somba crédit normal les athées, mais nous insistons peut-être que ça va écoleka ezali par rapport à connexion ezali malamu te bandeko balandi toza na Congo des fois la connexion n'est pas bonne, donc supporter quand même, mais nous essayons quand même de l'appeler pour toyeba comment ça va se passer, supporter connexion eza vraiment malamu te nayebi te mama Sarah okozala na crédit normal te namoni connexion donc katiawa donc ça s'est joué à l'imprudence. Bon, toutefois nous sommes là avec la dame, ce qui connexion se rétablir, nous allons continuer avec notre émission une façon Yakopé, ça y est, encore une fois. Voilà, Azongi. Ouais, allô, comprenez que la connexion est kataki. Oui, allô, papa. Oui, excusez, nabanaki ko s'excuser et pas bandeko bazo landa biso que connexion est kataki. Na bano loba boye mama. Nazozonga wana pona makambo etali lupango. Mutu oyo, deuxième mutu oyo azo réclamer lupango wana oyepsinga ye en privé. En privé, mais moyen tanga kombo na yebo ezalité par rapport à déontologie ya musala na biso oyo, par rapport à éthique et déontologie ya musala, parce que ezali makambo oyo nanga to soli na privé ezali le nom dit devant la caméra loba ke yo moko o loba yango tozo zonga wana na makambo lupango, mais naza na besoin si moto oyo eza suli kamba bomba te tango nzamba loba azongola moko atiki moko peut-être natikala pour na témoignage. OK tango okande na loba ka to ka pasa crash na avion de to bando voyager wana to kufinzela moko soit to sala accident de to bando tango na moto ka to kufinzela moko oyo loba kango chaque fois que yem ta sombela soma lo pango ezali Allô? Connexion, nom de Dieu. Sincèrement, vous allez nous excuser, la connexion n'est pas bonne. Donc, ka place kama kamwa sérieux ezolinge bandanzambe. Oza moli moni. 081 400 35 38. Et surtout que c'est son numéro privé, je pense pas que Oyamba, Zelana Komela qui est Nazo Bengo n'appelle normal. Connexion a vraiment mon boulot, bandeko bobo supporter biso. Non mais c'est triste hein. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Est-ce qu'elle a connecté Kaka? Elle moko azo leur place à sa connexion a bien été. Une place à sa connexion de Zabier. Depuis qu'elle a air tourné sur la même attaque. Et ce n'est même pas. Oui, donc c'est un peu ça, c'est ce que moi j'allais dire, Bandeko. Comme nous sommes là, je pense que ceux qui a connexion et se rétablir, toko luka moyen, to bengaye li susu, poto luka moyen, to si ça non sujet parce que c'est un sujet oyo ezo causer vraiment ba problème ebele. Ba kombo bato eza awa. Ça fait trop mal parce que ayebi singai na privé. Elle m'a parlé na privé. Donc kombo et puis c'est un grand pasteur, un grand homme de Dieu oyo alobaka na miso batu ke ye muta sombela sœur Marie Lupango wana. Et puis le même pasteur wana alobaka pena batu ke ya botana sœur Marie Misamu bakana mwana moko. Cette maman m'a parlé na privé. Je peux pas koloba kotanga kombo ya mutuana awa. Mais ye moko tindenge aleki awa, elle a besoin ya ko tia nyonso na papier, vérité nyonso ebima. Voyez, vérité nyonso ebima par rapport ya ba makambo. Donc jour wana yonanga to salaki analyse moko awa par rapport à ba propos ya pasteur de Niles.
bato ebele bamonaka papa wana mabe, bato ebele bamonaka ye azalaka makambo mosusu alobaka ezali na sens te. Mais c'est un papa, il faut faire très attention na biloko do abimisaka na monoko na ye. Cette maman auti koyebisanga na téléphone atangelinga na kombo ya ba pasteur wana. Voilà pourquoi nalekisaki ye. Mais nzambe asunga ke azonga en ligne, même si azongi en ligne té sincèrement ti avant tolala, nous allons essayer quand même ya kozoyer pour que l'émission soit complète. Voilà, Maman Sarah, awande nazo chana nous pose na émission le temps qu'on arrange certaines choses. Peut-être azali na charge de sous-souté, connexion na yezonga et puis toko continuer na makambo sous. Une fois que est en ligne, elle va me faire signe et puis toko continuer l'émission. Restez branchés parce que ce sont des Sarah, ce sont des choses graves.